Bonsoir et bonjour, les autres dépendent de la Aérobosile Libakwa Kolanda, Rachula Caramel, la chaîne Kouli Média Télévision, la chaîne de référence. Les lots Rachula Caramel, Kobet le solo, tu évites toujours la rythme, il y a matin, il y a artiste, il y a biso comédien. Dadi Kitamba tu es que non nous autres on est condamnité na bolende le rythme ya matanga to koyaka mokolo nyonso awa pour la kovanda na famille biologique pe na famille ya professionnel na ye bande ko na ya ba artiste comédien kasi lelo mokolo lundi tozali bongo koyamba mama Olive Lembe oyo azali bongo ex première dame azalaki na bomesano camarade to pe ami proche ya ba comédien na bolende na susi wana ya kozala na bolingo na bango aye ko soutenir pe moko ya ba camarade mais on tika biso akufaki Dadi Kitambala aye na résidence familiale na awa na ngiringiri sur l'avenue Mopono numéro 16 la commune ya ngiringiri va paye kotika bongo ba bien oyo kosunga bato ko vanda na matanga pe ko sona bango kozwa mwa minute moke ya kosona bango ya koti sikoyo ya koti na kati na boende to ko pesa bino suite après mais vous allez toujours côté branché bolanda biso toujours la chaîne de référence Kouli Média Télévision. C'est une joie et puis ezalaka esengo moko koyeba que ozana mutu oyo akoki ko assister yo savoir que tu as quelqu'un un peu sur qui compter voilà donc on reconnaît les bons amis n'attend pas ici donc ezara bien ezara rassurant ndenge ozawa na yebi ke na pasi nanga mutu o atika anga tazala nanga en tout cas merci maman na ba chaîne YouTube bato ba omona et pas ya Dadi awe comment le quoi kermesse et comment le quoi kermesse ya to perdre on a pensé tout ça va jeter on peut parler de l'hypocrisie on peut parler de tout ce que l'on veut mais tout ça va jeter to perdre et tout ça va aventure te perdre alors il y a de ceux-là ba olalawa il y a de ceux-là ba ya tongo on peut pas tout le temps passer à la télé ko lobaka non on est dans sa boina ya chaque jour to na sala beauté to balansaka ba caméra na biso pona to informara bato ba obalandara biso ba obalingara biso to romona ndeni a ezotonda on a vraiment perdu en tout cas on a peine d'aventure on a perdu ngana zolobelo mo na lobby ya Dadi tanga zate to éviter nani to remplacer non to zu moto to remplacer ya Dadi te oui ba auto perdre na boité baza irremplaçable mais bazaki tellement baza na bango pe copiable mais ya Dadi ko copier facilement ils ma passe même que soit mutu malade donc ton maman yoka au moins ayoka ngote mais ce qui ayoki ke exemple Fanny Katale aza maladi akoluka assister yo pona ozala na bon moyo et non que tant ka ko kufite donc assistera toujours donc na éviter maman na lobanini c'est pas facile ya omona maman y place au dukuta mabete et ana chaleur donc et ana chaleur ya makasi mais na bolingo o ya zanango ayeti awa pe courant kei donc ba makambo na nyonso ya zalaki kaka parce que atali grandeur ya mnene ya Dadi Kitambala donc atali pena mnene ya Dadi Kitambala atali pena lobité akoki ko tike bongo te akoki ko vanda bongo te mais aye et puis ayeka place mon côté à vrai dire abandela ki wap
abandonné notre côté à madame Moussousou et puis ah parce que nyon soto salaka on nyon soto lobaka na ba caméra na biso mama yo kaka donc azana motema ya kosunga donc ba maman bonga lobango c'est pas donner tout le monde motema mala mwana ceux qui ba maman bazaki ata 5 lokola Olive Lembe Kabila mais na habité ce héros tenga to sa wapi toi na pas to la dadi mais au monde que ya yepa leli na biso na banda héros ayaki ouais héros nyonso ya yaki omoni yango totika to jijaka muntu kaka na ba acte ba makambo te approcher mutu oye ba comment grandeur ya maman oyo avivaka ndenge nini azaka ndeni ngalo bana nga so na lobi ebela batu bafinga na bango bon ngalo bana ngo tant pis pour eux donc ngana on sali comme na o amoni ka ofinga afingi amoni ke ofinga ngate c'est bon mais toi encourager mutu asali malamu il n'a pas comme ça Tina Souka malgré papa d'ailleurs que maman est toujours proche de la famille c'est pour ça maman est le pour rendre famille visite d'une manière officielle pour tika quelque chose parce que ne papa mbalobaga ke matanga si la noke pa papa ya mais va famille c'est pour ça moi personnellement na ope sans me merci parce que apesa d'abord mutema wana ya kusunga bato et aussi Zamba Pambola initiative plus OLK Mobimba accompagné na ba maman Angèle Kanamba papa Dani ba Vincent Chilouze aussi baza na collège wana na ba Mao qui voulait ba Bob Molema vraiment Manzamba Pambola. OK, merci beaucoup en tout cas maman. Voilà. Biblia et lobby. Tolela la baro baza kolela. Pour les médias télévision toza kolela pe na famille biologique ya Dadi Kitambala, artiste et comédien na biso ya monene o asala ki ba œuvre na ebele o biso toza ko mola ndenge chaque pourquoi tozali ko kita a la résidence familiale ndenge ba kotaka tout le temps baza ko relayer ba émission asala ba comédie asala na tableau la bango batie libanda wana la boyende mama Olive Lembe pe lokola azalaki camarade pe ya Dadi Kitambala ndenge azalaka na bango na bo mesano ndi ayaki pe kolela na famille biologique pe kolela pe na bande connaît ba artiste comédien na boyende biso la kuli média télévision to le beli bino kaka to souhaiter condoléances to présenter ba condoléances na biso na ba famille na bango ezala ba comédien to pe famille biologique na boyende to ici bino que non bon continuez toujours kolanda biso la kuli média télévision la chaîne de référence pe bon s'abonner massivement ka boyende to écoutez na bino lisusu Malasima Rachou la Caramel, je vous dis bye.